Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour qu'on ait des informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya site sur internet ya Tindika télévision ezali Wabino Sephora Kings obo mesana toujours koyamba na betando mike na bino bisika nyonso oyo basango na biso et mesana kokutanela bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Tindika télévision et ko sala vraiment malamu. Quant à moi je salue mes boss Papi Kelly Rifin qui sombe ba joyeux anniversaire na boss na ngai Rifin qui sombe ba plein de bonnes choses à toi boss. Donc ba mbote sous belé na bediti mwande malida tango ba joyeux anniversaire na Gema Kindwelo depuis Majesteur oyo anniversaire na ezali le 16 juin. Donc ba joyeux anniversaire à toi Gema Kindwelo depuis Majesteur, plein de bonnes choses à toi ma chérie, ma copine, vraiment joyeux anniversaire à toi Jemima. Donc nazali nga mokote ndeto message toujours ko tambola pour noyer la bino actualité pour na ko luka bato ba message toujours ko beta masolo to ko pesa biyano na mituna na bino ba tozalina moko ya mwana mboka oyo to mesana toujours ko mbala kata Tindika télévision na kombo ya mwana mboka Bessi maître Bessi to ko solana to ko partager moi ba analyse tozalina ngo bo ya mango na kati ya site na mio internet ya Tindika télévision. Bonjour mwana mboka maître Bessi. Bonjour maman Sephora Kinga na sepeli à trop ndenge oye tout sur la pour maman mboka information vraiment lelo moni ba congolais to na système mo ya rolanda mingi information ti information mutu et matisaka batu information te pesaka batu ba connaissance te pesaka batu ba idée na sepeli ya trop na pesi batu tumbote to beta masolo. Merci mon lamboka maître Bessi tozali na mwa sango ya mawa osili kokomela biso tosili komona tosili koyamba nini sango ya mawa ya le sénateur Pierre Lumbi tokokozo mo makanisi na yo par rapport ya liwa to dese osili kokomela biso. Oui, vraiment vraiment mes condoléances vraiment à ton famille biologie à papa Pierre Lumbi. Papa wanaza papa moko za modèle. Ah papa moko. Temps en temps de bon na ngana ke na Lubumbashi na la na hôtel na Rive Congo. Donc na futaka déjeuner té buffet té chambre té chambre na hôtel na ali 5 étoiles et là na ali kasi ali papa moko modèle ali papa moko vraiment apesanga ba conseil belé yé a expliquer makambo belé alaxa inga expliquer pe mama ba combat pas même kala mingi te lisusu a toto za na e apesa inga pe moi mbongo moko ba vraiment na satisfait toi là qui plus de 6 personnes na kabela so mbongo moko boye na kene ko tale sous na ku na résidence na e aza papa mo le to kutana na mettre fois aza modèle a papa mo apesa so ba conseil nga na tuna ka question moko na lobby papa mais pourquoi bino bozala ki pa ya monsieur Kabila waki conseil en matière de sécurité ya Kabila mais pourquoi yo olongwa abino mwana omoni biso tozaboy nga carrière politique nga déjà comme vers la fin o na senga ki na sala c'est salami nga ne nazali awa nazali bato ba compagnie oyo kutu babuna pour na sortir ya Mandela biso ne tozali a expliquer nga makambo ebele abiso ki lelo alobaki alonga pa monsieur Kabila abi okati ko sala conseil en matière de sécurité otika yango parce que Kabila lingaki changement te totalisaka ye leur amoni changement na talinga na ko bebisa réputation en tant que congolais au moins na garder bande na yango moni binga na démissionnera na na tikaka aza papa moko aza papa malamu po ya kasuka loba la a papa mo malamu ya te que soki le muta kufi akomi mutu malamu pona mutu nyonso non ngana loba bolamu na ye panda o ngana vanda na ye so na kena Lubumbashi na zoka ta mingi ya kovanda na ye le ba yebisinga ke akufi esala inga pasi mingi nabenga ki garde rapproché ni mbala moko nabengi masana na tunie mais ndenge ni nabi oui via bakobela ça fait un mois ngoyo via kufi nabi ah bon siko ndeni poste zape o akufeli awa ngai bon ça va na rappeler systématique qu'on a rappelé té il faut na commencer le lieu il faut to kutana to pesa to partager mawa aza papa moko a contribuer na combat ya alternance oyo azali papa moko boye malgré pouvoir menacer mais pouvoir akabi les menacer que me bakoka kiti omoni
il faut tozala na bato lokola bapapa wana. Papa wana lelo a marqué pe na kati ya histoire ya Congo ke azalaki na mutu moko mutu wana lingaki troisième penalty bango baboyaki balilo tikaki troisième penalty bajoki décision na bango bakende côté na bango eza lokola Tshisekedi le bazaki na Mobutu le Mobutu alingaki na makambo mabe Tshisekedi atikaki Mobutu akendaki donc aza papa moko expliquer ngai ndenge babundelaki le Lumumba kufaka le azaki étudiant en Angleterre expliquer ngai oninga fana en Angleterre papa Pierre Lumbi on a le bango ba massa na nga témoin ba ko ebisa yo abi bana combat oyo boluki boye bakana kati ya combat trahison zali bo banga te bozala déterminé bobunda pona mboka ti mboka eko changer donc papa pese biso ba courage trop ya mona ile to na kati ya Congo to ba manifestation ba kosala ma trop de grand papa ba participer donc vraiment nzambe abatela molimo na ye donc lo na koloba misuste alors moi témoignage ya mukira na pesi pona papa Pierre Lumbi Maître Bessi tokoloba ete po ndenge toujours ba sango ba interprétation ndenge message toujours ko salama eza koloba maete coronavirus muto ememi papa Pierre Lumbi de l'autre côté aussi bazoloba ekoroza la poison par rapport ya moi ba message wana européen samela biso moi likanisi na yo bon le problème est ali ndé na lobaka mettre fois na benga garde corps na ya lobi na kufi na maladie donc ce poli na robenga siko na robenga garde corps na siko to solo na oyoka abia kufi na maladie a déterminer maladie ngai politique na salaka na lingaka politique ya vérité na lingaka politique ya mensonge te omoni lelo kena ko lobate kufa ki na maladie bo non nga na yebité soki na kutani na famille ou bien na kutana garde corps na ye yende ko confirmer nga na koyeba ki akufa lelo nini bon ata muta kufi na coronavirus ata kufi na libaku est-ce que muta hotel mazal muta kufi garat mutu ata ba tie poison muta kufi kaka mais na ko loba biloko wana te parce que wana na yebité na ko loba o eza sembo na miso nzambe po omoni etando to le kaka il faut to lo kana ba sembo ce que kosa eza malamu te donc l'équipe vérité zate na ko loba likambo oyo ngai na monité o na yokité na ko loba o ezali vrai yango na ko lekela yango na lobela ba pesa message pour na peuple congolais Maître Bessi tomoni na ezalaki mikolo to lekezaki samedi basili ko empêcher ba député ba accéder na kati assemblée vis-à-vis ya kobo ya y avait des policiers basili ko empêcher bango ba accéder na kati assemblée nationale tokokozo mo makanisi par rapport à ndenge basili ko arrêter bango pour que ba accéder te tomoni bango basili ko telema na basa mo ina ba veste na bango bazali ko se plaindre par rapport nango donc tokoko yamba moi makanisi na yo oui makanisi na ngezali ba patouana mo na grand bazala kuna ba batu mo balingi ba peuple congolais te ba ya ki député na mo pona ba peuple congolais te ba ya ki pona ba koluka ba intérêt personnel na bango ba mbongo na bango au moins le conseil d'état lobinini a interdire député oya sous kota ba kanye na fragrance et infraction c'est bien pour bala ki sa bango au moins lelo biso se photos na samibeko état donc le autre koloba teke état de droit et koloba teke ba misusu ba likolo ba misusu ba na siné bango ba kataka immunité parlementaire au ba zanango c'est que ba koma likolo ya batu nyonso non il faut ba yango que lelo Congo ya li ya batu nyonso lelo omoni lelo il faut ba yeba ba député na biso ba yebi rôle ba député te likamo ba kufi oyo esengi bango lelo koma bongo ya likamo simple bango balongoli Jean-Marc Kabund a qui na conseil d'état et pesi ordre que ninga toza ba auto traité dossier oyo plénière moko et ça la mates jusqu'à ce que maram to ça après te pesi ordre na plénière alors bango balingi nini ba tsela ba voter mutu rapidement mutu ba ni ba voter ba ali ka élection ali mutu o balobi ka uti na UDPS bon conseil d'état atali bonga na l'état jamais bango ba ko tia bonga telemisa moyi donc pour la ki sabatuke pour parlement le président de la république à Panzango c'est facile conseil d'état ou déjà a interdire bango et bongo siko président de la république yango moni soué nanga na le baramètre fois président de la république faut dissoudre parlement oyo eza ba député ba impoli ba incompétent pour na nini omoni ko katsate que soko na immunité parlementaire au comme likolo ba tout nyonso non il faut quand même respect zala donc eloko lelo bango balongoli Kabund pour abengaki maître nageur likambo ya maître nageur mutu e boteli Kabund pas problème on comprend mais les commis pas Alexis Tambwe Mwamba
baloba longo la immunité ne bango baboye parce que baza majorité yango moni biloko soto landi ezalo kola bataka présent directement na kabuntu dans mabuntu Jani mabundu bona tambwe mo bataka présent bala moko bango bazalaki na alliance FCC na cash mais comment lelo boko make mutu ya FCC na cash mutu bosali alliance vice-président à longwa majorité présidentielle ezali FCC c'est que FCC mutu balongolaki ye bo kabon pele ramoni makambango eza nango normalité bo pona nga eloko la lelo soki balongolo yo be faut que coach requête na out batala ba requête na vala de ba yambi yango bo le ba yambi yango mais il faut pas bongisa balanza au moni lelo pour lelo bango bandima bango ezalaka ni cour constitutionnelle pour ata seigneur bimisi mais cour constitutionnelle ta kataka makambo nyonso au moment de yango na lo baboyi lelo il faut pas député na so batanga droit parlementaire bien batanga yango bien omoni ki teti eza ngai omoni ba biloko nyonso yo président de la République Félix o nyonso eza ba crise politique yango c'est le moment président du autres parlement pour na kati ya crise ce crise politique ezali président attend du autres parlement ce qui totali Alexis Tambwe Mwamba asala qui manquement pas président de la République totali Jean Mabund même chose totali député les kaka même chose tellement que les kasiko na parlement tous nyonso wana ezaka ba crise yango on lancé na président de la République asa président ba congolais parlement wana ba katsate baza majorité za peuple baza libanda bango to yebi ndenge balika ngomba pour baza bato balingi na bango peuple congolais te eza soni peza mawa on comprend bango ba welela ka ba intérêt na bango est-ce que intérêt ya Congo bango baza nango baza ba intérêt ya Congo te mama na okamwa e ke pesanga mawa pendant ton confinement oyo toza na crise na mboka ba député ba kolobaki ba baxela bango $2000 telle grandeur ya motema mabe babimbo wana c'est sûr eko y a le lobby ba député na biso ba yela cop ba yela bango pour ba enrichir na kati ya parlement ba ya pour ba luka ba ndaku ba luka ba immeuble pour ba voama donc bango kaka ba saka important ba zo mbongo mais ba enseigner jusqu'à présent na ba zumbongo te ba soda ba na mbongo te ba tuku tuku ki la bango mawa o ba est-ce que bon ba sala la biso ni depuis le parlement ba solo ba ko bundela biso na este bango ba ko bunda pona biso ba ko souffrir pona biso il faut ba sala bango mbongo mais ba solo ba ko zo salaire o est suffisant pas même $250 bango ba na ba 10000 quelque bango na ba 12000 donc mbongo likolo ya mbongo bango ba za banani ba sala ka musala nini na lobby pendant tous na confinement oyo et loko nini ba député na biso nyonso ba sali pona mboka ba sali loko moko te ba sala œuvre moko te tala confinement ndenge za coronavirus et que c'est un matériel, et que c'est un oxygène. Bon, ceux qui bangonne bazali 500 personnes, ce que c'est un fois $10,000, et ça en combien? Bah reçoit ba matériel, ba tongi, ba bongisi, ba aider ba centre handicapé. Tala le long ndenge ba tuyos pas comme par-ci par-là. Tala ba maman ne ba ko souffrir. Tala ba wenze bakangi. Donc il faut bango ba luka ke ba bango ba lingite ba lo ba kaka. Par contre, on peut sacrifier. Na mona ki maki mukabe, tu courage alobi na salaire nanga, na ndimi to sacrifier biso so to aider ba congolais. Bango ba aider ba congolais te. Donc ba ki ko kota ba mongo ba crédit, ba so inde ba ndaku, ba tu ba pangu, ba tu ba mongo crédit na ba banki, wana no sa distraction. Mongo e komata te. Ceux qui ba meki komata mongo, ba pesa ngo $2000 soulèvement populaire au Salama. To ko sala maman na marche confinement de te déconfiner Kinshasa. Pour la nini bango ba ko tala intérêt na bango et bango intérêt peuple atinda bango donc bango ba na mabumu biso to sengi mabumu au moins ba to bitema mabe donc ya on a lobby pouvoir à 18 ans majorité à 18 ans toujours ba saka mitema mabe pour bango ba za ebele na parlement ba za déjà ba riche ba za na ba mbongo Tambwe Mwamba sera combien so tali salaire à Tambwe Mwamba ezalaka combien est-ce que ça sala nini na kata Kinshasa ou bien pesa don wapi ou bien à construire nini pour le peuple congolais ou bien à sali onje nini pour soutenir le peuple congolais ezalaka te basaka toujours ba otalaka ba intérêt na bango on comprend ba otalaka intérêt na bango pesa nga mawa ce hôtel ba député à poto hôtel ba sénateur américain au moment qui au sénateur américain a ko défendre peuple naï o abiso ba défendre abiso nani makambu o yeko leka ya Gentini. Il fallait que vous interpeller Gentini. Mais bon, on va faire d'abord comme ça, moutou na bango. Moi, je vais interpeller Yati. Qu'est-ce que vous avez FC7? Donc, il y a un moment où l'élo na mboka na biso. Tu comprends qu'il y a une guerre tribale. Donc, au moment où la guerre tribale, mais tu comprends la guerre tribale, la guerre politique. Donc, au moment où moutou ko sala mabe, mais bango ba ko couvrir moutou na bango.
tala ba livrer nani ba livrer Jean-Marc Poanini IDPS yango moni biso ne to vanda rabo na sala politique moko lelo pour na peuple yango soko tali ba homme le plus célèbre du monde ba na l'art yango mona Mandela kana na mbongo te otali Che Guevara Lumumba otali Sékou Touré otali Thomas Sankara otali ba président o ba kana bolingo ya mboka tala biso le lelo politicien congolais bazaka na mitema ya yo so mona muta démissionner na Congo so tali bien banda mokile banda ba démissionner ba lekata liste muta ko sala sali mabe mais pas démissionnaire au boya o ba donc mutu bazaka ba lo koso ki muyibi ba tina place yango moni ngai na soutenaka parlement wana te na tama ba parlement wana te pour na mona ke lo mo ba ko lo ba te excuse loi nini ici ba voter nga ba voter ta loi moko te bana ba bandi lelo une année demi to beta salaire na bango de bazwaka so ba $10 000 fois 10 mois $100 000 parce que soda oyo ko bunda guerre soda oyo ko mona pasi ce ko beti $180 fois 10 $1,800 oh mona pas même 10% na bango to tu ba enseignant ba to ba ko pesa bana mayele pour mutu ko mamutu baza na salaire à combien ba papa ba fonctionnaire tala ba tumité mamabe normalement ngai étant que celui qui président de la République ba ko ta réunion salaire na bango est comme à $2,000 président de la République est assilé comme président et s'il est kolobama été ba kokitisa ba réduire prix na bango ya mambo na ba futa ba député pour que ba pesa ba soda ba pesa ba enseignant. Mais là ba kiti c'est comment te ba soin tseki batu ba tiki ba makele lo mbongo na biso boy bango ce que ba moni pas sili ba mona pour comme député mutu to sali pour soda ku ta ke formation a moni pasi enseignant ko sala boy pour tangisa bana parce que bango ba mona pasi ba mona pasi mon côté pasi ba mona pour na peuple. Normalement, c'est là pour faire les $2,000. Surtout que les banques $2,050 ou bien 1,850. Bah c'est les banques qui soit. Le problème. C'est les banques qui soit. Soit les peuple. Bon, moi on va me aider peuple. Bon, pour toi on va bouiller. Tous la crise économique. Parce que quand la crise ouana, banque va manquer les banques salaire. De les banques augmenter les banques salaire. Ce que banque va en retard à salaire. Toki na onatra bazana retard à salaire toki na entreprise musu bazana retard à salaire parce que bango ba banani depuis makambangu te ba mona rapasi moko te au salika propagande mo ya quelque temps na monsieur ba nomination ale yo comme na mbongo ebeli mayele nini bango bazana ngoko likabaki il y a des docteurs au bazas ko ba traiter coronavirus il y a des docteurs bazana ba campus et ça ba médecin ba mona pasi ba ko la ba infirmière ba mona pasi. Maman, ngane na zaba soba lobi na ngana ki ko traiter ba te bolano linga te ata na za infirmière ata na docteur. Linga te point. Pour ça na contact comme contagieux. Mais tout tala ba jeune fille abatu, ba jeune garçon abatu. Ba ko ndima lelo ba ki traiter Ebola. Ba ko ndima lelo ba ki ko traiter ba coronavirus. Risque ba ko so. Est-ce que ba ça na salaire wana? Ba to yo ba ko sala test ya coronavirus. Ba ça na salaire wana. Batu ba telemi na banzela, o ba ko tester batu ba on a testé bobo. Ba ça ba futa ba so $80. Pourquoi monter mamabe? Yango to lobi politicien congolais, sénateur, député, ba yaka na bango na intérêt ba via na bango là. Et à Sony, ba mona bango, to zo salaire na bango, to zo na salaire ya député ko Brazzavillois. Ou bien to zo député camerounais. Au moins la différent. Ya biso. Ya makasi. Au moins le salaire, muto alinga zo $12,000. Bon total et bon ba président na bango ba zo combien? Président assemblée à Kinshasa, président assemblée à Sénat à Kinshasa, allégui président Sénat à Amérique na salaire. Tala batu. Tala moté mamabi ya Congo. Ba Congolais ba lingi biso te. Ça vraiment pas si. Il faut le Congo ba mécano changer. Tout le monde politique à Libumu. Nzala. Tout le monde politique à Nzala. Toute la politique intérêtée, toute la politique il y a peuple. Peuple à lingi. Biso to luka le changement. Changement to luka on Thomas Sankara tala l'art, tala ba Mercedes te. Abako tam na vie oui. Mandela a dit qu'il pouvoir, a dit qu'il salaire à 6 millions. Président de la République. Mais à ce comme président, il faut l'ignorer comme un milliardaire. Donc biso ba punda na bango, biso ne ba ngamba na bango, biso ba zoba na bango. Pas biso to monaka. Est-ce que ce monde ba député ba ça la marche?
député là bazora courage babiloko ebele 100 000 lelo po bafana na bakiti wana baloba pe mention bango yo soma député mo sali mention on va aventurier il y a des députés toko mona nga ndimaka mutu wa Lézer Tambwe Christophe Vwanga Mike Mukebai nani Denis Sanga wala taka salopette wana il y a quelques députés plupart wana ero toko lo baboyi mingi baka kofana bango na mboka na bango avani plénière ate banero ya pa kota ka plénière ti suka ka mukolo mbongo ebima yona virage ke kozwa mbongo na mboka bona ba province na ba province ta bango ti muso ya ne bo bana ya kutu bana ba plénière e bana kota na musuka 5 fois aya ya te ba contrôler bango ti parce que musala nini bango ba sala mais yana soda chaque jour ke na musala ba tata mususu ba sala musala chaque jour le 1er au 30 ba kozwa salaire wana ti yango to lobi eloko wana bango ba ko luka. Le chef de l'État, il faut beaucoup evanda balongo la salaire wana ba diminuer salaire na bango comme on a $2000 ou bien 2500 mais l'équipe belé il est belé vraiment. Maître Bessi tomoni remplacement et sili ko sala mana niveau ya Seni ba sili ko remplacer Rosar Malonga na place ya Corneille Nanga mais tomoni était ba quelques chrétiens catholiques ba sili ko boya ko sala nungu par rapport ya vote wana pour que mwana mboka Rosar Malonda asila ko remplacer Corneille Nanga toko zo moi message noto moi likanisi na par rapport na lo on web sur le lo c'est faux. Mon beaucoup églises les plus populaires les catholiques na protestants. L'ère des églises on a c'est que ma guezali. Oh mais les bon baboy pour na ngai na mona lelo catholique église ko telema devant catholique yati. Église ko telema devant protestants zati. Et c'est les raboy c'est que ma guezali. Ba ba za pressé pour na niba ki na ngambwana. Te makama dona ngo besoin sikoté. Il faut te dire muto za crédible muto azali na honnêteté. Obi place on a déjà pas bomisi batu. Malumalu a bomisa batu. Mauvais souvenir ba congolais. Nanga a bomisi batu. Oh bisu comme les a passé. Ngoyi mulunda a bomisi batu. Depuis on a place on place place mo ba ko tia mutu pa mbati. Toutes les élections élections na Congo ba kufi. Bato la ba kana bango bien mais toujours ba trahir peuple. Est-ce que l'élection on a l'élection de Rosala Marabongoti na CP une élection on a dit ça la mascone na CP na ngoti na CP na ngoti pour muto to linya bima lelo o moni lelo hein place wana suki batie baturo la ba mosengu akotambula na sembo batie bato yo ba ko mériter o ba pasteur na biso mingi Afrika ya Congo ba pasteur mingi ba faux ba pasteur ba bene ba vivre na ba dîme na ba offrande. Ah, on sait que muto offrande pendant que muto asana confinement muto osala te mais obligé muto aller offrande. Mais si on même lisou muté. Te lisou muté non ba lisou muté. Nzamba Bible bi muto ko vivre na muto kinayi. Bon muto osala te ya ko zombon wa. On a prié na muto. Na lobi mais il faut travailler apôtre Paul la côté ka filer. Jésus ko dabi kende ko atili ba disciple la Bible que le ko prêcher. Mais bo senga te bo zoape lo côté. Denis comme les Denis c'est mon bolobi na TV. Oh bango to soutenir ma bébé sali ba congolais, ba ba pesa Kabila boy. Denis c'est un jour à Rosala juger. Oh. Qu'est-ce que makambo ba lobakit? Makambo ba lobaka. Nga ko soutenir bango te. Yo Denis c'est ba l'excès de la justice à Sambat. Asa modèle te ba ça exemple te. Mais ceux qui sont catholiques, toi, il y a Seni, ceux qui sont catholiques, et cause à la sembo. On comprend? Il y a ce moment-là, pasteur Sango, dans Sango. Ou bien pasteur Moro, il y a CCC, mais à un moment, on a ranking. Banan, il est paralysé, Koutino. Et c'est le copain, pasteur. Na critiqué, Bangote, non, il y a vrai. Parce que moi, je suis chrétien. Lelo tolo baba tubatie mukuna na passé banan ezaka ba pasteur comment muninga na yo ako défendre intérêt ba congolais mukuna mais Denis Lessé abimi ako contrer mukuna ya Denis Lessé asala nini na mboko ya ba ba John Chondo on Chondo nzamba la kisebo mater alembo ba congolais yango nzamba ko frapper bino physiquement spirituellement au moins de ba comité
Akomi ndeni. Yango komona ba pasteur muso komona parola ambi. Abo pour la nini? Ambi atelise longi. Nzamba abimisi bon la prostate ba komona ba cancer. Ba yebi. Nzamba salo na lolenge na yo yo lingo corriger nzambi. Omoni ya lelo tolo ba mama to sa mama blague ti. Seni oyo bomisi batu. Popo ma bi fallait la seni te. Seni oyo bomisi batu. Nanga bomisa batu. Ngoyi mulunda abomisi batu. Malumalu abomisi batu. Il faut battre muto ça homme crédible. Muto a ko envier mbongo te. Basango ba envier mbongo te. Basango ba envier mbongo te. Soto tiene côté ba prophète. Malumalu yaki déjà sango moka yi maudit. Po makambo asalaka epesaka biso mawa. Yango moni soki catholique elongwe nana ninga za nango courant na élection na soutien. Donc eloko tolingi batu bakufa souste. Tolingi élection na so batu bakufa souste. Tolingi élection ya la rama ele kana kimia azala dirigé par présidenté. Azala dirigé par Yemoko. Yo mona kité makambo belé ba ko le kana na pouvoir à 18 ans. Ce que yo oza président seni mais yo wano kena kinga kati. Il est au moment où la na FCC n'a pas perdu. Au moment où la président a saigné par yéna. Est-ce que ba Congolais ba koufi une élection, ba Congolais ba koufi une élection. Est-ce que gouvernement récompenser ba to ba koufa? Po ba ngone ba boma mutu ko la saigné. Yango moni ba président so saigné ba le kanza ba ko la kela bango mabe. Parce que ba linga ba maudire peuple congolais. Et ba maltraiter peuple congolais. Yango place où on a vraiment to ko senga na chef de l'État. Va revoir encore. Va revoir l'élection, va canissa, va tel bané va voter. Maman, au moins bateau va voter à solo, bateau va bien savoir qui voter. Bah on va voter à kuna, bateau ya magui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez nga? Je comprends. Bateau va voter à solo, va vendre dans la banda. Bateau va qui la voter kuna, va voter pour l'intérêt na bango. Yo mon raté que ata tout le monde na na judo na ba on a likamolingo likana judo ou bien likamolingo likamobo ou bien la boxe na nini président fédération pas longue comme problème président fédération pas longue comme problème élection ko ya bo président ba longo hier on a ko ça élection na Kindu atuka batu na ye président olympique ba longo atuka batu na ye président judo ya boxe on a ko batu na ye batu ba ko voter là batu na ye batu ba ko voter ba naître bazati. Bato ba voter ndeko sope rosa abaza batunaye mais batunaye mais ce ba batunaye catholique en ndimat c'est pe ni protestant pe en ndimat élection déjà sur des personnes ba boui ata bo justice il faut ba ne ba revoir élection pour nanga total la majorité total la crédibilité za la carte de élection que to lingi la longue élection la so ba kufa li sousouti pour ba to kufa mingi pour ba mona ka robeta ba crimogé ba beta balo les zo ba ya mala muté. Maître Bessi, to lobela moi nomination, il y a ba mandataire nomination eza ko betama, eza ko lobama, eza continuer ko lobama partout, injustice, pourquoi apparemment nomination et salamika pona mais ça na toujours ko salama pona bato bazala la gombe, pona bato bazali nommé, bazar reconnu donc ezo lobama makambo belé. To koko zoma message to bil kanisno par rapport il y a ba nomination ici ko salama, to remarquer que ba kombo misusu ici ko zala l'autre fois et si que c'est répété to koko zo moi message na par rapport à la nomination kaselo na ebisoti yeso mona ba nommé politicien congolais mo aboyi so ba nommé ba sepeli yo mona ki fena ngali sanga bonga ngade ba nommé ke funa mutu ataka nfunga minuto le ministre zameta mawa mais to mona ba tumsu ba nommé o mona la dernière mate mosengo ba to nommé bango na catholique ba to nommé mais catholique aboyaki et c'est ça boyaki. Poba boya jamais ba ila ka intérêt. Ba tata wana minene ko mona bango ba tata ba ndoki. Osena Mobutu, osena Kabila, osalisu na Tshisekedi. Mais atabino moko ba jeune ba ati. Bon, na côté na critiquer PPRD. Mais ba to ba souffrir na PPRD na FCC Bazali. Si le no ba travailler té. José Makila alini pouvoir mingi. Sénateur yé. Moi si naé député, moi naé député, ministre de transport yé. Oko ko la paix ba jeune na bino pe perdre ba moni passe. Neti ba les champions. Ouais pe perdre neti ba dunia. Neti ba Henri Magie. Est-ce que na pe perdre dango? Bazala ba intelligente,
ba docteur bazali ba licencié bazali po ba ke ezali loko la bord na bango FCC ya bord na bango ti siko ba o FCC ba loko ba ngamba na bango batinda bango na ba marchi batinda ba nyoko amaka mais tele musala ba ke pesa bango ya transco ça ya musala ba futa ba faux boulot la passe ba mona maman la passe ba mona donc il a qui si kelelo na 18 ans ba sala échec 18 ans wana bokoki ko sala te na 18 ans wana José Makila waki na transport ezali no passe asali nini ala tselo ko ya sali na 18 ans na l'air ministre de transport so bazongi c'est ce que ça et toro le beza raison valable la coalition na bango basala na FCC na cash eza vraiment pour nanga eza mawa na komona ba jeune intellectuel na kati ya FCC kuna ba avocat bazali ba ingénieur bazali on comprend mais ba trop so pe ba jeune wana basala comment ka bango donc et comme nango bord na biso on comprend bord na bango ya omona nga gouvernement maman na soutenir ngo te na FCC bango nga ko travailler na ba ta bongo te nga pe lelo na vandi na koti par exemple na conseil des ministres ou bien conseil mobo place mobo na vandi ba José Makila ba vandi monsieur OK non qui était ba doit soutenir Kabila 18 ya bango na ko fana na bango te na ko zo image na bango te biso ko nga ko fana na bango te na fana bango pour nani les to qui opposition Kabila yaki déjà faibli ba ne ba pesa Kabila ba beki eza ba lisanga bonganga eza ba Makila ezali ba vena biso nani ngele photo eza ba vena biso bolenga nkoi ba lumeya ba bitakwira boto temse Kabila ba pesa Kabila ba beki ba mwana mais on a vu il y a des politiciens congolais ba ko sala politique ya libumu donc il va ko sala politique pour l'intérêt ya yemoko na ba na yi pour na peuple ti oh ça le bon mot on Dieu mo boye dit ndenge zana ba fazer ba relier à chaque 12 heures ba ko mela du thé jamais ozana ngwalingi ka mbongo likola mbongo ba otika mo butu ta binango ebele esukula mo butu ndenge yana si bango fait nzamba ko jije biso na kata mboko to kotala banali baza sembo na basko ba o baza digne na ba o baza dignité confusion au kota kala mingi avant comme en 2021 quand maman na ibiso lelo avant comme en 2021 attends comme 2021 avant comme en janvier février renversement ko ya boulema ko kota na mboko ba ko comprendre que Congo yaki ya biso ba congolais bato to lingi Congo o moni komanga na bundaka ata nzambe a ko soutenir nga na biso lo mo vrai na biso lo nga sala ratite na sala te mais na vivre ande ngolanza na bi na sala raté na vivre ande pour na samno que nzambe a soutenir nga na makamunyosu à 100% pour na nini ayebi ke na obunda intérêt moko ya solo pour na ba peuple congolais changement côté na Congo congolais a se retrouver maman na souci ba congolais mingi na relève sto ya bolé ko katama carte ngo tala bona moni congolais tela triomphal ba député mena grobo wana ba senga mbongo ti ba fazer ba veuve ba vieillard ba papa ba 90 ba 85 ans ba senga mbongo ba député on a royauté bon na zota ba papoyo na ke tchaba on a foyer ou bien na ke tchaba on a homme vieillard mo boy na soutenir bango est-ce que bango bango ba ba ko soutenir pe ba homme de vieillard ba ko soutenir ngo ata pendant une année ba rasu ba fandi mo na na moi carte savoir moi ba futa ya ticket en quelques jours mais lingi ba Congo te Maître Bessi to lobela depuis est-ce que Tata Ekolo asili comme président de la République toza komona bato ya dollar ezali komata babiloko ezali komata donc nyonso ezali komata donc tokoko loba ete changement ndenge ezalaki avant na temps oyo eza ndenge moko to eza ndenge moko te par rapport ya ndenge Tata Ekolo asili comme président depuis qu'asili kokota na kati ya présidence. Oui. Tu es dans la crise politique, tu es dans la crise économique. Félix, papa président moyen, on konzambo ka moyen travailler bien ça. Les Jida Bazalia ont travaillé bien. Mais pour le président de la République à travailler bien, il faut marier chez Koufanan. Pour baka louane lungwa.
Ce qui va calmer Zali, président au travailler bien té. Mariage on a FC7. Autour le babo de l'osco de Suga. Mbongo commis combien? Et comme il a 20 000. Mbongo comme il a 20 000. Au moins Mbongo comme il a 20 000. Et ça passe pour n'abisso ba congolais. Pe congolais, il faut que congolais ça monte mama B. Dollar et comme ça on a 19 000 et comme il a 19 300. Yelo connaît par exemple la valeur il y a 1000 francs à comme ça 1500. Voilà le président Kogo, il y a été pas au Belango. T'as là chauffeur taximan. Ce que mon passe et côté, il y a transport et côté le transport a changé. Oh, lingua la lemba 2000. Biso mo pe ba congolais mité mamabe. Ba demi terrain. Ça vaut même ce qui n'a 200 francs et comme 350. Au moment qui monte mamabe ya biso mo pe ba congolais, biso mo ko pe to ko matisa économie to ko bebis économie na biso. Ngana ebi chef de l'État a reçu tout possible. Il faut revoir quand il y a des Congolais, abongisa ka ba Congolais, abongisa to ya mbongo, mbongo nde otambola mabe mbongo emati makasi. Crise ekota, nzale ekota, bato ba ko sala te, bato ba ko vivre ndenge nini. Eza pasi. Yango moni chef de l'État, il faut apanza gouvernement wana, aluka bato bazana compétence, bato bazana bolingo, o ba ko aider pour attendre la métal. Tout un an, bah ouais, retourne au chef de l'État na souka. Au monde, il y a un autre soutenu, on a soutenu l'ami président Félix, à présent Nangaï, à présent na Kumisaka, à présent au na Landaratro. Ngata présent de na soutenir Riega. Parce que c'est notre frère. À la frère na biso. Azara makila mon. Makila mon nga, mais bato baza pembe na présent nandenge mbogo etambola, nandenge mbogo ekwe wana na d'accord nango te. Et c'est un passe. Maître Bessi, tu as comme une souka émission la biso mot de la fin et puis pour na bat bozan pour que tu contact na yo bon ça la ndeni pour ba yamba. Mot de la fin te na lobelo mo mukyo bosanya omoni lelo. Makambo le kana mboko eza makambo mutema mabe. La police vous pesi bango ordre. Ce qui ba moni mutalati kashineti ba interpeller ba pesa amende à 5 000. C'est bien. Nous avons payé ça 5 000. Donc, ils sont de comme ils l'ont à la police. Donc, les policiers sont en train de faire cacher. Ils sont en train de faire 1 mètre. Mais ils sont en train de faire Dédé, 5 000 ils payé ça à la police. Il faut que la police paye sa quittance. Moi, on a fait un trésor public. Et quand on a la banque. Si on peut pas me refoutre à bango bien. Bon, ce qui est là, par exemple, la ville qui cherche 11 millions. Ce qui la police a circulé ma bien. Bato ba bota ba ça va cacher net, ba kangi bango 500, ba bota 5 000, 5 000, 5 000. Sera ba kangi 20 personnes. 100 000. Bon, si on a vu la situation estimée, ba ko kata 2 000. Mbongo wana ce que côté dans ma poche na bango. Mi fouti. Ba mi fouti bango moko. OK, mbongo wana il fallait côté dans le trésor public ba za na ba quittance. Parce que si on va penser que fin quittance. L'air mbongo wana monanité qui akoya babi wabi fin quittance c'est monanité. Wabi mbongo akozo mbongo apesi mbongo côté dans trésor public. Donc eza la façon moko bo aider la police di kolon na biso. Eza dité marque pe ba komo kangela ngo yango te. Wana na donc la police na ça contre yango. Il faut pas venir interpeller mutu. C'est pas dit eza la moni gibier moko ko plonger lo kangela nzoto. Ko nga mo pe komela. Maman, d'abord la police on va interpeller mutu. Bonjour monsieur, bonjour. Oku poussana, poussani. Ndeko, wap kashine na yo. Est-ce que vous infraction et puis qui que mutu nyonso il faut porter masque. O na yebi, mais wapi masque no masque ezati. Bon, ndeko toko poussana, obi ke tata mokonzi, apesa ki mibeko, o am pesa ki mibeko. Bobi ke la police eloba ke mutu akotambola te faut afuta mbongo. Papa pesa mbongo no, apesa 5 000. Mais mutu le so kimi meilleur hollandais, so ki tout mutu abatu. Ba yebi ko interpeller batuté. Likamwana il faut balongola yango. Ngai soki bokangi nga soki quittance ezate na kopesa te. Mais mutu ba ko kanga elelo. O lelo amoni ba kongole ba ngola ta suba ba masque te. Et ali ne Molière, lemba. Lemba ne mutu aloba kike coronavirus ezate ba tuba ko sala je. Yango moni ba kongole ba ngola ta masque te.
Mais moi pas Molière là tama. Il faut pas interpeller des Molière. Comment nini yolo bagi bongo tela ba congolais ba komi teti balingi ba latala bango lisusu nini te pas ce que balobi c'est ça. Maître Bessi apparemment ça a un problème là par Molière. Il y a un problème maintenant ko loba selo makambo ya salaki. Pe biso ba congolais, il faut to yeba yango. Considérer que ba le coronavirus ta maboko ba yeba pesu yango. Po mo nango. Maladie zali, il faut se protéger. On se protéger. Si on s'en est yo mo bo la ta cachinete. Mais si on comme dans milieu public au bat bazali, au porter masque. La police, il faut pas interpeller batu. Biso to ba senzité to ba ngamba la binoté. Yango la police me soit interpeller mutu ba pese sur document ay botanga ti. Or un policier, il faut un bagage aux états diplômés. Si on est policier ça forêt, bo zoye bo getine na unité combattante, ak bunda ba guerre kuna. Nyonso on a confusion. Odu fazer a commis policier. Odu moyibi a commis policier. Mais là on commande abako yiba batuti. Yo mona bi policier o kanga mutu mamo loboko na poche mutu. Et c'est raté. Mutu il faut que tu maboko na poche ye moko bimisa. C'est pas dit que yo policier comme obligé la moni na wileri. Ba ko ta mutu loboko apesa ka mbongo mutu bimisi mbongo. Bien ba koti sur loboko bimisi mbongo musali ya subongo de. Ya on to senga mana général Kasongo. Mais quand on a ba soda na yo ba changer. Biso tout na Congo, tout na pasi, tout na crise. Mutasa bilanga mutu azalité. Oh ya on a besoin abenganga na 00243 90 266 95 22. Soko benga to solo la pona mboka na Congo. Na pesi mama Sylvie la mbote, na pesi vacances pour près to Siliwala. Na pesi Henri Nanga, na pesi Gino Etambe, na pesi maître Eli Gombote, na pesi maître Dadi Bakoyene, na pesi petit nanga Chiba Souloura, na pesi toxique mbote, na pesi tous les judokas mbote vraiment. Na sepeli à trop. Contact na bandela lisusu 00243 90 266 95 22. So a besoin nango bengi nga to solo la so conseil zali au porter nga ba conseil critique na ndima nango pour to na so bato mokili mutunyo akolinga mutunyo sonde monter ezana bato musu balinga Jésus pe bato musu pe ba boira Jésus et ça non ba réalité mokili mais léo na sepela trop parce que ming na za ming majorité donc minoritaire o balinga ngati ba muke mais que l'homme tel besoin comme ça nzambe pour mutel besoin nganga lo nzamba zati so na la muina tongo derrière na souffle de vie de l'air là au paiement directement na récompense na reconnaître mbamo nzamba zakati nanga on comprend. Chers internautes, comme nous avons émission la biso, quant à moi, bon continuer à s'abonner massivement na katia Tindika télévision, tokoyela rabino toujours d'actualité, pe tokoyaka toujours pe dès que tosila ko toujours commencer à sala banaliser, bokoyamba kango toujours bambote belé na Nice Mondonga, bambote belé na Fidel Kala depuis Irlande, bambote belé na Chako cameraman nanga, bambote belé na Michael Uzaya Dio, bambote belé na maman abotanga Passasa Dandu, joyeux anniversaire na yo Jemima Kindwelo mwasi ya mokuse depuis Magistère mingi Kindwelo ya ba Jemima depuis Magistère. Joyeux anniversaire à toi, ça s'est fait déjà c'est 16 juin et puis à toi ma copine. Joyeux anniversaire à toi aussi mon boss Trifin Kisombe. Donc nga moko pe le 30 juin donc anniversaire na ngai bon continuer qu'on s'abonner massivement à Tindika télévision et qu'on ça vraiment malamu. On s'est dit au revoir à la prochaine numéro.